Beauté bandeko Afrosuki, enfin dans cette vidéo il y a Bantu Notes et ça style moka africain, vous voyez bien très bien. Na gauche bozomona style na salaki premier jour tango zalaki na numai omalata ki en bongo de banda et na droite et ça deuxième jour tango na longolaki ba nat wana. Déjà bozomona bakanginga na ba coin okoki kosa style nyonso oyo lingi. Ok, avant na banda, na mouiller na nous ce qui nanga, ce qu'il faut la bien mouiller pour na style oyo bonga bien. Après na kopako la crème nanga, crème oyo na utiliser beurre de karité na huile d'olive na sangisaki. Après na kopaki sa couche ya gel, na utiliser gel ya Eco Styler. Après que tu as crème na gel, na kopini ce qui nanga bien avant na banda ko ça la Bantu Notes. Bantu Notes, ils en a deux façons ya kosalango. Première façon kosalango, ils a vraiment simple. Ils a juste kolinga kakasuki, de nazula kisaboye. Olinga yango ti na songe. Après, okolinga yango moko tout autour de suki yango moko. Deuxième façon, ils appellent simple, mais ils juste kakobaksa étape moko. Oyo avuma no lingango na bandakana nkosala ba twist. Na ko twist suki nanga moko après wanande na lingango tout autour de suki yango moko. Na préféré kakosala méthode oyo, deuxième façon oyo parce que na mona kalokola suki linga maka mieux ta una kolongola Bantu Notes. Et voilà, premier look est déjà fait. C'est quoi parce que nazo bima na kocha moi gel liboso suki nanga pour na la lisango momukie pour bima pe moi kitoko.
Siko tozokota deuxième partie, deuxième look. Nazosala bantu not out. Eza juste kolongola ba not oyo nasali pona ko créer look moko différent. Donc pour boucler suki nanga, voilà. Avant na banda kolongola ba not nakobana nukotia mwa oil muke na maboko nanga pona ebim engengisa suki ma muke tango nazosimba ngo. Et voilà, dernière étape, c'est juste que je peigne pour que tombe la suki mo muke, pour que effacer ba ligne wana pe ko matisa mo volume ya suki. Merci mingi bandeko pour écouter la vidéo oyo. Bobo sanate ko s'abonner na page nanga sur YouTube, ko aimer page nanga sur Facebook, pe ko partager vidéo oyo na bandeko musiso. Merci.